Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mais biso ezate soto sangani to yaka kobimisaka ba makamo fo mona na ba réunion bato musu batombola ma misa pipe ba PCP parole au loba. Donc ça dit donc évangile selon président. Donc le quoi sala moi groupe na ye azupe ma loba atie moi poudre atie lunette na ye azoba na fier no sommet. Tala siko makambazolo. Yama moro so bois qui va na ma kalam e ko bimisa ngoni banda net océan bimisa rabiso ba. On voit. Donc, vous sentez que vous êtes fier, congolais. Donc, ça dit problème d'abisso. Vous êtes fier, cravate, veste. Vous comprenez ma beaucoup bruit. Attends, français, non, on a gâté. Mais tel est ma cambazo le bas. On comprend na kati et l'autre côté. C'est ça ton libre biloko wana te. To lingi il faut vraiment to vendre to zobimisa ba idemo ko boye pour na penza ko bongisa association. C'est ça l'idée zaka. Michel Mayabo. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Bonjour chers téléspectateurs, famille AZBD Makaya Kutagawa. Aujourd'hui, bienvenue avec ces nouveaux numéros. Absence et Bélé. Vous avez orienté, vous avez pour ça toujours accéléré dans le temps, accéléré disons comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Moko Yabadouin au Bachimbi théâtre congolais, au Bachimbi secteur art dramatique. Il s'appelle Ladi Isobé, le phénomène, le président du groupe Lisboa Fondation. Bonjour président. Bienvenue encore. C'est notre numéro. Et surtout invité dans la révolution, on nous a parlé un bichon. Ah mais oui, parce que ça, bien, ça vraiment on va bien. Tu vas pas nous dire ça moi maman attend alors, nos sincères condoléances, famille, et théâtre, union surtout. Au du père de maman la bichon, maman Mindondo, à Tiki Bichon, Tongo Anelo. Président, un nom, ça va pas voir. Ils ont passé. C'est un attaque. Ça me fait. C'est comme ça. C'est comme Dans une formation, mon assurance, on dit que les gars 2 semaines avant. C'est vrai? Donc, maman Mindondo, Aza Penacer, Yaya Solange, Aza Penacer, Auto Salawa, Melusa Mado, il est à 4 ans. Donc, 2 semaines passées, il est toujours baki zama na zatu nitaka na compte ya NPPC alors la descente na côté ya biso ba zatu côté ya ba biso na baki na mama Solange zoto makasi PCP conseil na bande basi ya na Lisboa Fondation. Donc, tu es au Vandoana, sur le Nuke, tu n'as pas de temps. Ngai lobby kaka, la monnaie message à téléphone. Nous sommes à 9h, nous sommes à 13h. Donc, il y a des choses à 9h, des salariés kaka bakoumi,
mais sikoyo na ye omona na ba 13 ans ezali vraiment voice. Alors pourquoi nayaki vraiment très occupé naye ko répondre à 20h donc na répondre na bon ça va lobby na collègue c'est ça qui est kala mama lobby on a le ndeli à 6h déjà tout va nouvelle moi c'est là président nous t'avons dans la choc ma casse pour la mandat laissez-moi vous dire parce que 2 semaines avant surtout na montre une Oyamba Moutoumé pour la répétition et a tombé malade. Je vais passer demain, mais demain pour les candidatures pour le Castamonia. Ils ont passé, ils ont passé, et puis le temps où nous surtout, tout le temps pour notre abisso, autoroute abisso, fait mon dérivateur et à Roger Vika. Donc, démarche nous surtout. Donc, la maman moko, auto tambola. Kota boto bima mama Solange na ba démarche banda ya Roger azana hôpital na Ngalema tia Roger akufi titi to kunda ya Roger bande ko nyoso to o batika biso mama wana zawana pona organisation makamu nyoso to tali bato bazawana pona service ya protocole na maboko ya Solange azobana wana nyoso to bandeki na yewana pour mon appena donc ordre cause makasi et puis ba réunion surtout auto que na tam sous problème moko tout le monde a toujours ya zawana ya ona omi tuna bike lelo réunion moko izali ba ko artiste ba okutana na ngir na cadre ya ITPC alors ngasu no kinde mais na mtu na ngana oyeba déjà que na ndomona mtu moko azangi azala wana azanga wate na makambo ya ba artiste mais na mwana mona siko lelo ya zangi komona la saison ça moi mais président NTPC to beta to fond membre parenthèse ya lokwana président NTPC c'est une association où me livre vraiment et je peux atteindre mais apparemment ça constate ça li apparemment vous avez avancé tena makambo mo pena ko singa ba artiste et puis ba se retrouver sur le plan assurance à santé médicaux de ba plein embelé bon moningai Nazali membre monsieur à NTPC. Vous allez influent et soba allez influent na kati. Té, ça va membre kaka parce que tout ça dira na NTPC. Ça dit naza membre moko quoi tout ba normal. Vous savez quoi naza membre normal ce qui les kambo ezali et ba pesi donc message, information, communiquer, comme tout le membre. Ce qu'on a mais quand membre, ça qu'on empêche le président, on s'en a analysé le quoi. Ce qui n'a l'iko sala, peut-être au-delà, il y a un membre normal qui sala. Là, ce qu'ils ont dépendent. Vous comprenez? Donc ça dit bah Cambia NTPC basé. Donc le président ça va échapper. Bango baza ba Cambia NTPC. Na lobby pourquoi naza membre parce que naza est l'association des artistes théâtrales il y a Congo. Donc ça dit bah on se doit le cinéma na théâtre. On prend ngape na kati ya Congo na osa cinéma na théâtre. Le quoi na kati ya Congo. Donc ça dit na membre. Vous avez occupé postement ou tes influences. Vous avez un membre na ndenge na oloba na membre parce que les associations o ya makamla le long a dit sobe son a eu problème président masoma ko kende quelque part à lobby na kombo na ngai donc ça dit ba ko yambai. Vous comprenez? Mais nazali te mokambia NTPC. Donc ça dit les a le quoi netike neto oloba na kati ya Congo na kolo bateke na congolais c'est impossible c'est pas très impossible c'est impossible donc na congolais mais na mokambi ya congolais vous comprenez mais ni les autres siko lelo poza mokambi à NTPC vous allez membre qu'est-ce qui manque avec vos nouvelles idées
na mona de qu'on a officiel c'est ça tant que mambo indaka ba élection awa ko ti le pe choix ka boy te besoin nanga na bino nanga bino mambo ne simba te tondenge nini pourquoi pas bino pe beaucoup ta innovation sika beaucoup ça ba idée sika bolonga no ba membre simple mukolo ba kambia NTPC on a solo ba président Massoum alaki mardi 2 semaines passées na episi bato nanga ba alter nanga zela na loba elo moko na benga kata bano boya bino musati boya ponga na linga te na jamais na ngokosa na télévision bonjour lokuta eza mabe moni micro eza lenge moni biso ozoliango omona lokola neti kokomi mwana patron osadi bana bamasa nango nyonso tu neti laba na azolia nano alaska bon publicité parce que eza mpe na laske ya eleka deja oso voilà nana ake 2 semaines passé mardi oyo bamambre NTPC bakanga NTPC bayaki na papa Johnny bon bien nga na tuni pena pona bato bayaki te na tuna balobaki bato ba spécialiste boy ba s'adhérer na ANTPC maloba nga nani akaptaki yango bien bosani ya teloko te alobaka ndenga na do merci. Loba bena ko kotela ngate loba onga na loba comment on a pété. Non, merci président. Maloba au président le soir loba qui a obligé biso tout le monde à Zalapona à son base de carte obligé biso vraiment. Ça loba qui est quitté obligé. Mais après pour na biso moto loba. Biso moto pour na biso ngana loba ni. Parole na. Pour na bino mo bana liste. Pour na bana liste boy ba ça dire mais pour na biso to ba ni. Yemoko déjà azalaka kuna azalaka déjà tapé membre kuna mais dans ce cas tinga biso kapo biso peto za biso poto kenaka biso déjà même président baba président na loba na bombe tozali na kati ya NTPC mais makambo na biso etali bangoti on se comprend bango bakende basadere mais makambo ya biso eza lokwa neti ke ngai mwana naza na problème na père nanga na opekisa bakoko na ete bakende otala osadi na yebisi bango ka bino bokende mais makambo ya biso na bango biso moto oyebi ndenge nini tokobongisa c'est ça ok c'est bon merci c'est gentil apparemment tout na so phrase wana makambo ya biso na bango tozongaka wana biso moto tokobongisa voilà donc elingi kolakisaki ntango tokomi kobima tokomokende na yebisi président Massoum atonaa mais yo mpe makambo yango nini yango kasi lolobaka kaka donc faut tosolola abi te président nga tokosolola eza na moment mo biso moko tokolia tokoluka yo tokosolola tokotalisa yo nini tolingi toyebisa yo nini esengeli tobakisa napesa lisese moko boye na bien eyalaki na vie moko alaka na 40 ans na pire petit ne banotambola ye trop alaka na 20 ans mais so bavandi na ekiri ye alingaka te petit wana lo so bavandi na bamasa na ye ya ba 40 ans ba 39 ans tango ba 42 ans so petit wana nga lobaka yo petit vandani yo za mwana moke obima mbote petit bakanga ane munoko ekomi na temps moko boye petit akomi na 40 ans tokotambola moke te kubuta kusama moke petit akomi na 40 ans ve akomi na 60 ans d'âge alors sikoyo petit na ye bavandi su nde bavandaka bango mpe na bamasa nde bakolikoli ye siko petit na yenga aloba lisusu ayebisa lisusu oyo petit vandanie oyebi makambo te petit na ayebisa mais ve ntango nga nalaka na yo kaka na 40 nga nalaka na 20 ans olobaka na nga na yebi mambo te lelo oyo yo komi na 60 nga na komi na 40 ans olobaka kaka na yebi mambo te seke yo mpe vandanie na 40 ans na yo mpe oyebaka na mambo yango te donc pour dire que c'est-à-dire bave baokola
biso mpe tokoli association ezali mpona baartiste congolais nyonso lelo oyo toza bagrand tozodirige bagroupe na biso na association wana tokozanga bamakanisité ya kopesa ndenge nini tokoki kotambusa yango mpo ezala réussite ya biso nyonso. C'est ça notre problème. Vous comprenez? Notre problème c'est ça. Donc ça makamusu te problème ezali il faut associer bato moko obo monique ba za déjà assez grand ya ko compléter quelque chose na likambo bien surtout. Et ça pour na kolongo la président mason présente et ça il faut battre bato oyo baza compétent baza bato oyo baza pe l'influence. C'est ça. Donc il faut vraiment là-bas moyen peut jouer. Tout ça na influence, surtout influence. Les lots ndenge za boye na makambo ba association wana belé baza na influence té. Et ça c'est auto côté place moko boye. Donc ça dit ngana ko le kapena na mobiliser. Donc ça dit ou soit association wana et telemi malkasi ou soit association wana et côté mbinga. Donc on comprend. Donc ça dit toza na art de parler, toza na influence, toza donc ça, voilà, toza na carrure. Donc ça dit charisme. On comprend. Tous appels modèle vraiment aux autres donc à vrai sens il y a être modèle on comprend tout ça va modèle donc ça dit tous allez tout le quoi biso ça vie de l'eau tout ça vraiment la habité tout ça artiste c'est mon groupe au succès c'est ça non là maman c'est belé société de Londres makambo belé maman c'est belé Sami Mokili Chanify on comprend donc ça dit il faut va associer ba jeune moko boye baza pe influent ba koye na makambo et comme makambo susu ba dans la association ba nigérien ba ko le kabiso te na ba makambo ebele ba sala pour na ba organisation na ya bango. J'espère même les Ivoiriens la réunion lelo et ça peut moko ba craigner pour soulever on comprend même les Ivoiriens donc ça dit so ba sangani boyebi makambo na bango ndenge salaka mais biso ezateke so to sangani to yaka ko bimisaka ba makambo fo mona na ba réunion ba tombo misa pipe ba PCP parole au loba donc ça dit donc évangile selon président donc le quoi ça la moi groupe na ye azupe maloba atie moi poudre atie linette na ye azoba na fier non sommet tala siko makamba zolo yama moro so bwa ke matana maya kalam eko bimisa ngoli banda net océan bimisa rabiso ba on voit donc on sentit pena mutu fier congolais donc ça dit problème na biso mutu fier cravate veste on se comprend tema boko boui atona français na ngati mais tellement makambazo loba on comprend na kati et l'autre côté c'est ça to liba biloko wana te to lingi il faut vraiment to vandi to zo bimisa ba idée moko boye pour na penza ko bongisa association c'est ça idée ça ka bon apparemment ngoko ma défaut mon na Congo donc ce qui comme artiste a fini mbongo bimi et le qu'on a vraiment présent qui est possible pour ba vie Roger Vika mon numéro wa nzamba lembisanga nazo tout ka gouvernement et assurer artistes et locaux marocains. Artistes congolais de plus en plus alimentaires. Artistes congolais de plus en plus, quel que soit Kombozo Mata, mais oiseaux bénéficient dans Mozambique. Donc, l'influence n'a pas besoin de l'autorité compétente en Bokao. Est-ce que, à part que Beta Matolo et Binomoko, vous avez l'autorité en Bokao? Si les autres ça m'a parce que Bissot Tozo Mela, Tozo Solana, Pena Bavete, Bavepe, Nati, Boulango et Lovela Bangoria. Mais rapidement, il faut que Lukato Solo là, Poto Yeba, Bamba Yeba, Makanisina Bissot, Izani. On comprend. Naï na Kenda na Kuta na Fisto. Naïf si Fisto na Bisai. Yo na yo baba ozolinga place wana to ozala président ya ba comédien nyonso to. Mais si vous oza président ba comédien nyonso to wana bato kwa biso boye. On comprend. Ngana déjà artiste ya moto. Mais le on a comme leader na sala mouvement na eza passe pela po za mususu artiste moko boye. Na pena na benga sous président né. Parce que président par rapport ya ba on quoi bah titre la biso honorifique mais c'est quoi ça que mutu mwa mo zonga le quoi acteur na et aussi mara chuti on a cause acteur na ndeni pour payer ngate na fin du mois on ça le logo mais so ça qui président il y a besoin surtout mais il faut ça là qui président moko boule na yo eza nini olinyo ça là nini pour ezala intérêt ya batu nyonso
parce que moto nyonso tout a bénéficié na mais so ezaki président mo boye ya lolendo bon so bengo président na ndenge lolendo na ndeni ebani ndeni ozo comprendre parce que ta autant peta msupe na esprit pe nanti nanu peti tant soupe mambo belé à peine ba tête net pe nanti ngana ba do bengo ba président net na ndeni ozo comprendre on pose à président na biso ba bulu noni masa apesa ba idée ngamo na lele na bike yaya mambo pena auto ana ngo besoin er ngobo yango zolo tokemba mama na osala vidéo na sali vidéo na bike ba ça va soki za ça ya komi président ngeko déranger ngate parce que expliquer ngai ba bule ba pona ndima bon fona e bana bule na na kondi mapetsa ngate moi ma ko simisa ngape touche tant na yoki ba bule na za vrai na kena sali vidéo na bike oui soki ya za président ko déranger parce que on a un vice président parce que le président pas travailler tout les vice président donc on a moyen de contrôler il y a pas moyen de contrôler on voit après tu peux ça rapport so il y a peut-être nzadi kuna na voya na récupérer boya président nga koso c'est ça balobi so qui plan A faut créer plan B parce que Makambo est bien. C'est ça. Merci président Ladier Sobé. J'ai dédié cette émission à celui qu'on appelle Michel. Papa Nabiso Michel Nakati à Londres. À Londres. Vous avez déjà accosté là. Il est là, monsieur Michel. Monsieur Moko Costo. Et à toi mon épouse Eska chez la Kapinga. Batuba kama nani lelo bana ilanga kuna. Mais moi bimi moi muke mais phénomène quand on a blouson. Donc toi les langues on ne sait jamais. Boko la mukape boye na moi boko mi ba midi boye malili. Na pesa la na matanga. Faut à la prudence. Donc na boye na beti ba galiano nanga. Donc ça dit sori moi ezo continuer ka boye. Kinjile bandi. So ezo continuer ka boye na olumolango. Kinjile bandi. So moi ezo yokate na olumolango. Bandi. Na tira na chemise na ngai. Kinjile bandi. Mais non, ça va pas. Kama lo mo na chemise en pe. Galiano. Mata de lamba. Ba bulo ka ni ba buto ma. Mon amour t'aime tant. Banso ba lo ba de que a fait même pas lo ba trop ma kangi ba buto ma be. Mais ça nga dem na kangi ba buto ma be ça mundele mutaka. Donc c'est vraiment l'ambiance avec phénomène la désobéissance. C'est Mundele, c'est pas moi. Président, cette émission, les arrivent pour sur la mine beaucoup plus. La Massara de Londres, vraiment. Il faut pas mal. Ils avaient beaucoup plus. Malubadou, ya Malubadou, Parapolo, James Mabia, la Playboy Angel, vous êtes belé donc bino tout on a bateau phénomène soube donc ba Didier Nzongo, famille Nzongo mobimba ba mère de Sinzongo donc vous êtes trop donc ba Jomata Masikine. Donc Bailo de Paris on a fait ce que nous bambo te belé pas vous allez donc émission les louvres mais avec photo sur la nayo makambo à vie privée nayo et puis vie artistique nayo mais compte tenu que tu perds d'artiste mais je ne peux pas Galiano président na Salioni quand il a bateau Tony bateau na ndao les gars trop merci président la dit tout quand tu as moqué na musala na carrière na c'est très important et le soba zali wapi pour ceux qui n'a pas publicité na théâtre TV film de bimate oja ba chinois film bimate le film wana ekobimara film wana ndenge za boya te bimi to komba koko ezaka danger yo le film na Jackie Chan film à Jackie Chan oh ubumanga lelo ya mettre pas ti lelo so bati yango na télévision to tala ngo ka pesa ka eleng on s'en prend ba film le quoi ba ya ba Arnold Schwarzenegger ba auto ba notala wana ba commando ba film le quoi ya ba Sylvester Stallone ba Rambo 2 ba Rambo 3 ti lelo donc film o so ngana tuna wana ya na ba indusa wana donc ça dit ata to ko mba koko et vous avez tout le meilleur film pour les cas. Oh, et vous savez, on a la mais la dit est sauvée. Malheureusement, le répété pour la matanga, ils subissent sur l'île. Donc, moi-même, Solange, moi-même, donc, pratiquement possible pour tout ça à répéter. Directement, tout suspendre de bâtiment. Donc, après 2 semaines, nous avons matanga, nous avons répondre parce que Aza artiste ya monene ya mboka na biso donc et puis na zolo boye ba groupe non sorti à théâtre donc il faut vraiment suspendre l'activité théâtrale on pensait surtout la contribution pour ouais to bulena no ndenge nini to kulisa makambo ya mami ndondo to kunda ya avec honneur comment va vivre loin
Donc, vu de loin, je peux me dire que nous avons déjà un déplacement. Ça déjà mais parce que marché n'a pas très bien. Ils ont bien, ils ont bien. Ils ont basé sur là. Ici, quand ils ont fait, ils ont mis ta porte, ils ont mis à nous là. Donc, moi, ils ont basé donc, pour la salle, pour la Charlie, non, alors, bonne guérison à vous, l'artiste et comédien vu de loin. Vous avez mon coin, comme on a fait un monde à théâtre, vraiment, la bonne guérison. Le président l'a dit, chité. Tu bêtis ma solo, tu sais, maman Mindondo. Tu bêtis programme, tu as le jour à venir pour le programme. Bon, pour le programme, tu as la réunion Lelo. À partir de la réunion, tu as il y a un NTPC, le quoi que ce soit membre normal. Tu as continuer à NTPC. Donc, Bisopé, le quoi que ce soit membre normal. Donc, attends un meeting, nous continuons à meeting. Sur la tunique, na peuple congolais, vous avez nani à côté de mon conti du Cameroun. Bisopé, tout le monde. Ça peut m'aider. Ndenge totikaki makambo ya rejeté fait mundeli tokotika pété ya maman Solange. Donc bien que makambo ya rejeté zaki clan List Boy, donc makambo ya maman Solange eza clan Salongo, mais tous a toujours biso surtout. Donc clan artiste tous na kati ya association na biso tokoluka nini tokosala. Donc makambo surtout et la peine bien. Donc, il est avec vraiment honneur, surtout où il a mérité dans ça, où il a cette émission. Donc, durant toute sa vie, dans l'autre de l'autre notre thème, tu as un moment, on a libéré à Bakombe Belé. Donc, combien nini Mambalibali ya kumbatira mambara. Diable alinga mambote ya mutabala banda bakumba. To solangwa après. Après. Même une semaine avant de recevoir spécial. Marambo. Et ça va bien pour une félicitations, ça va bien. Ils allaient. Au même magasin président. Au même magasin na boulot vraiment. Bon, Kobala pesi la té. Vous en quoi? Kobala pesi la té. Ici la pété. Ils appellent à Moutoumou pété. Attends, va changer biso ba président, va changer biso ba gouverneur, va changer biso ba ministre, va changer biso ba toutou. Mais na limite mo kondu moko ya ba kana tana ngai na lingi mutaba la susu ezate. Mariage longwe na limite. Donc ça dit mariage ezai lo moko bien pour Nzambe, voilà. Merci président Ladi Sobé, quelques dédicaces na kwa yo motema. Donc ba chaleur na boire ba hote na boire ba ngotro, ba mission. Ba mission na boire ba hote na boire ba ngotro. Ba Patrick Norris, ba zo banga te ba bodu nzongo na ipsa ba ngomu takoza di banga azali. Mais ngai ba tuna ko boire kala minute eza lokola ba ya malu bado. Ba James Mabiala, Playboy NG, ba Parapolo. Donc ba baza ebele ba Gilles Vassimba vous en parlez on a peine au batumo boy autant on a peine na nord on mo luka peine au côté déjà hein babailo de Paris zomona donc ba Joma Tamasikini mama salanga José de London Sida Bilele hein moi na maipé ni pour ça le roi musicien président vous savez le roi musicien. Vous avez moins 10 personnes à tout vous avez tourné chaque mais il midi. Mais ça oh le bateau ça ouais monsieur Mendou là ba monsieur bon ça ba zongel biso tout kalaté et koya nango donc koya nango après ils allaient à l'époque pe ba mettre pas ba mémoire ba mouvement bangadia yangadio ba mémoire ba mouvement aujourd'hui ba groupe nzoi ekendaka pe ba mikili donc ça dit ba mouvement pe voyageaka ba minzoto wela et voyagea donc mamango ezonga nango kaka ezonga elo ekufi ezate na mamba a elo ekufi ezate. Merci Fernand Ladi Sobé, très plaisir pour moi de recevoir you. Un mot pour cette émission. Comment tu as trouvé cette émission? En tout cas, ZBD, vous savez l'émission Mon Kitoko. Donc, ils allaient émission nous à l'imposo. Donc, bateau pe baroya, ça là on a un rythme, on a un système cool. Donc, il y a pas de polémique. On a pas polémique. Donc, la polémique tende ba qui ZBD. Vous en parlez.
na polémique te na kofinga mutu te pour ça que mission moko boye ezala donc ça dit comme l'église et au milieu du village donc ça dit ba pagano ba kota lango ba chrétien ba kota la parce que même dans le monde ya ba chrétien wana batu balingaka yo même na ba papa ba kota lango bana ba kota la pour catégoriser émission na oka te pona tam susu catégorie moko boye ya batu batala ka émission na surtout ba obalingaka na mo ya batu mo ba binanga ke biso na émission sur internet to lingaka sans tabou ngabi sans tabou pani baluba kama moboye kama moboye mais sikoyo yebisanga sikoyo l'émission on est yo botala tata mama bakovana ensemble oh papa esobe batali yango et déranger nango parce que l'émission mususu botala ngo nini na famille na et en plus na condamné te batu ba sa émission ana na kolo bakake yo siko ZBD na ba chiki otangi au père rayo atangi yo mère a bundi makamu nyonso tu bango pe bakota par exemple internet ba moni yo ZBD olo ba makamu boyebi mamyo c'est la honte. Ok, merci. Donc, Bazami Balete, na Shadrach, il y a Shadrach Nzongo, Israël Nzongo, Gaël Nzongo, et puis il y a Ketira Nzongo, na Miradi Nzongo. C'est Bango Tebele, Bazabana, Ona Lingarama, Kassi. Merci phénoménal. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, veuillez dire merci. Naïmo commettre la tombée à circonstances à Nzambe na bom au Wapi. Comprenez je m'appelle Zébédé Makaya et je te salue mon ami Mabialo derrière la caméra, mon ami Saton. Alors portez-vous bien. Bye bye. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.